consommons belle vie. S'il vous plaît. Consommons belle vie. Famille Libota, tokende ko consommer film. Je crois bien, oh on a zaki na moya kolobana bino ko benga bino bota la film yango. Voilà, tout le monde peut faire na biso Akissi Delta, légende vivante, il y a cinéma africain à reconnaître talent ya Davina Apwa. Au moment où baba coupe na ba commentaire, au moment où moi munoko na miso beba yepo na chibau akishaka mobali batambusaka bandal mobimba azo finga azo kene ko critiquer Davina Apwa au moment oyo Akissi Delta mutu asala ba star na film to na série ya ma famille à reconnaître ba valeur to ba talent oyo Davina Apwa zana. Alors, ceux qui battent oyo bazo finga mutu lokola Davina, bazana besoin Davina tika ko jouer. Au moins na mito, so Davina lo bika ake na ko jouer super belle vite na tiki na maswa théâtre. Ba finga li soute. Le fait que Davina so jouer pas belle vie, il faut que baba cook. Oh bazala batu mabe la Bible. Oh bazala batu mabe la Bible. Oyo aussi la zo pesa comme ba fan baba cook ça ko consulter Bible lelo tala makamwa memela biso na cinéma Congo ba fan mo boye ba ka ko finga baninga pour rien gratuitement donc eza pas si vraiment Davina Apwa ata ko sala bongo eko ko isaite international sila masala promotion sila tika osona na Davina za mwasi ya mundele, oui. Davina za mwasi libala, oui. Yo boma libala, okoma mompono ya internet. Donc tika pena, asa pena mwana muke yo za mukolo makasi amu international. En tout cas makamona ngolo ba luba mopeti. Botika mwana sala musani, asa pena mwana pasila. Davina pena za mwana tabu boya kababenga sila mama. Aza mwana tabu benga ke mam sone ngolo ba mama. Donc aza mama ya baluna. Aza mama ya ba Davina. Aza mama ya ba ne belo lelo so benga na bango ba collègue oui bo sala musala moko. Mais aza ba masa na ye. Donc motika ya moni famille bota ba fanda ka batali ba bité to pesa mama be cadeau. Parce que oazo sala na biso teleki. Famille bota o baza de partout. Parce que la famille Boto va s'inquiéter qui bambo. Parce qu'on représente la famille Boto à Nyon sur les fans. Oh bah l'année va film. Bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, décensé de la presse, Papa Koulou, toi, famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso, na Active Final Télévision. Merci beaucoup, na tous les abonnés, oh, vous allez continuer, quoi, kota la, actualité, oh, ils ont kota. Na Active Final Télévision, vous continuez toujours à partager, vous continuez toujours à aimer, qu'on liker et puis qu'on commenter. Merci beaucoup à la grande équipe technique de staff Mobima. Il y a Moussala, il y a Active Final Télévision. Là, je vois Sissi, la chroniqueuse. Et là, je vois A12. Et puis Samonter, ainsi que moi-même, Papa Koulouta, famille Bouta, Jerry Kobetox. Merci beaucoup. Vous continuez toujours à couper sa confiance. Na Active Final Télévision, ils ont chaîne Nabino et chaîne où ils ont conseillé la actualité où ils ont kolika. Il y a théâtre, il y a cinéma, il y a Congo, ainsi que nous parlons ici de Belle Vie, Candy Poutine de l'écriture. Votre émission Masolo, il y a Belle Vie et Bandi
benga muninga parce que émission ya masolo ya Belle-Vie batala rango yo mokote benga oza peut-être na Caillou oza na Palais oza na partout ozali benga muninga. Cette émission est enregistrée en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et toujours ça il a bino émission oyo pour na kolobela et surtout que artiste na bino actrice comédienne actrice ya cinéma scénariste Belle-Vie Kandi oyo lelo azali kosala musala rien à dire rien à reprocher penza ebele malgré muta ko rater na vie et peut-être na art disent ezala raté mais quand même azo ça l'effort ya kosa il a bino musala oyo elle est en train de faire et toujours elle est au four au moulin au moment où tozoloba au moment où yaza na tournage au moment où zo tourner na bandeko. En tout cas la grande équipe Mobimba oyo ya technique il y a Belle-Vie TV. En tout cas je vous salue vraiment ainsi que Tony le Défendeur et Gelor Kimbimbi Masananga. Donc bozo sala pena musala et puis sans oublier que Sarabino Belle-Vie Kandi azaka na chaîne mon côté azali na deux chaînes autres Barabiso France 24 na TV5 Belle-Vie TV et puis na Candy Star bokende ko tala ka ba film ya Candy Star au peut écriture à maman Belle-Vie Zali écriture à sœur Nabiso Sylvie ainsi que des artistes mususu pe so tia ba prendre na bango kuna ba so tia ba écriture na bango kuna et surtout que bandero na biso kozona na chaîne au anti finale télévision chaîne oyo ezali chaîne oyo ba bonzeli yango mama Belle-Vie ba bonzeli yango mama Belle-Vie pour surtout que ça la promotion ya Belle-Vie Kandi et chaîne oyo ezali ya mosali ya Nzambe Nzambe inspira qui est à ça la chaîne oyo pour à soutenir Belle-Vie Kandi à travers babiso oyo ba papa kuluta famille Libota à travers ba ndeko nyonso oyo peut-être ba yaka koleka awa tozali na mokili oyo ya mafinga toza ba sainte mais tolukaka tosala effort tokotambola la ligne ya chaîne oyo parce que chaîne oyo eya ko soutenir Belle-Vie na vraie valeur. Voilà bandeko na biso émission masolo ya Belle-Vie bandi masolo ya Belle-Vie ya lelo tozo solola kaka film na biso oyo ezali na kombo ya couple croisé oyo bandeko bozali kotala ekomi na 5e épisode couple croisé 5e épisode ekotaki lobi et bandeko na ngai à chaque fois Belle-Vie Kandi akomelaka bino film asaelaka bino série oyo asaelaka bino wana basi film asaelaka bino wana bozalaka toujours na confiance na ye la mama chérie ya mwasi famille Libota totelema mama José Lusadusu totelema mama Claudine Bokatola totelema mama Aminata Tulomba totelema baza ba mama parce que bino ba mal intentionné yo chérie yo tata mokolo bozo benga ba sœur wana ba mama baza mwasi azali mama bibishi esanga BBC na papa vraiment ba mode na bibe belé yé tozalaka ne awa et sans oublier Mamita Dina de Belgique Géry Plairant papa Goulouto Plairant Mamita Dina de Belgique. Voilà film na biso couple croisé je crois bien besoin tala et comme na 5e épisode oyo ngai na tala ba film nyonso oba scénariste basalaka na artistique na tala ka mono ko la fanatique même na ba fanatique pe ba koma ko tala ba film na artistique parce que soki scénariste ozana création te ozana makambo te omona ke même na ba fanatique film na omoko komaki mais bakomi ko komelo yango lisusu bakomi ko corriger yango ebele. Alors Belle-Vie Kandi ta masala musala na ye ayaka po akamusa ba fanatique waouh et oh c'est ça et surtout que Belle-Vie a toujours biti ya cinéma eza nini bandeko nyonso kosalaka tosaka cinéma boyebaka biti ya cinéma eza nini. Au-delà de tout maman Belle-Vie a chaîne eza entreprise et kotzele mbongo mais na bit cinéma eza na bit nango
au pays ayelaki au pays pe na mutu na ebike ata na sali chaîne eza entreprise et côté la mongo mais biti ya cinéma ezali ko avertir batu tant to so ba batu na société ko avertir batu ke tala to tambola boy tala to zala boy tala to sala boy tala to sala bolamu tala to tika mabe tala to tika ko to cha elike la biso na nzambe tala to tika ko kele pa ya bato na soloka tala yo zo yina tala yo zo tonga tala yo zo chola tala yo zo finga mi tala siko na filme oyo mama Belvi Kandi asali okomona ko se retrouver au côté yama au silama c'est ça ezali biti ya cinéma cinéma eza na port à chaque fois na lobango na société na biso surtout que na Congo parce que Belvi Kandi azo vivre na République démocratique du Congo maga koma mama kwenda vutuka avie comme le rôle wewa mais Belvi Kandi azo vivre na République démocratique du Congo donc surtout que makambo ezo salama ebele la République démocratique du Congo la charité bien ordonnée commence par soi-même à côté ya mingi ba congolais na ba congolaises oui ba okometele lisolo moko esalamaki na Madagascar na Cotonou na Côte d'Ivoire et pas ya mboka ya serre na biso à Kissi Delta le champ de vivante ya cinéma africain et ça la mis na Gabon et ça la mis na Congo Brazzaville ba kometelo ngo osali pe réalité oteli pe bandeko ya Congo Brazzaville letinga bientôt nazo koma film moko et peut-être ceux qui nzamba pesi biso makoki na kokende ko tourner na Brazza na par na nga pe na te ya bandeko na Brazza yango moni scénariste atango koma film il faut situer biso film oyo eza na République démocratique du Congo eza na Brazzaville eza na Angola eza na Poto oui to wela ko tshaba transition ya Poto mais oui mais il faut mutu muso atala ki transition na te fai baki awa toza wapi c'est ça oh mama Belvi asa la biso lelo donc famille Libota en tout cas to téléma le chèque n'est pas Belvi l'impossible n'est pas Belvi famille Libota to téléma tala jeu d'acteur oyo eza na film oyo couple croisé au monde que à chaque fois maman Belvi a sa distribution des rôles au monde que à chaque fois à ça là dans sa distribution des rôles à chaque banda couteau à chaque dio to trio alugara ezala ba trio moko ba meilleur trio ba dio moko ba meilleur dio parce que à sepelisa o ezali batu o bazali ba fan na famille Libota ainsi que ba mouré na ba moureuse ya cinéma congolais donc film na biso couple croisé je crois bien 5e épisode ngai na ya boyebi sabina chaque fois famille Libota moyen à soutenir Belvi Kandi oui ba fini Belvi Kandi ba traiter de tous les mots papa pour ta famille Libota koya à tout type bordir ah oui et ça aussi moyen de soutenir mais vrai moyen de soutenir et zali ya kotala ba film ya ko partager ba film ya ko partager tindela muninga so bazana retard peut-être mona ki notification te tindela ye ya kotala ba film donc wana ndezali vrai moyen et puis bande on a biso ya famille Libota ya moni famille Libota ba fandaka batali ba bité to pesa mama Belvi cadeau parce que oazo sala na biso teleki famille Libota o baza de partout parce que ba famille Libota ba sangisa ki ba mbongo bazo représenter famille Libota nyonso ya ba fan o balandaka ba film ba Belvi ya moni ba sala ka ba cadeau o to mona ka ba pano
oyo tomonaki batie bapano na ville province ya Kinshasa oyo même na image oyo même bomonaki ngai papa kulutu na bino j'étais là mbunzu na mbunzu misu na misu couvrir événement wana et tokendaka kosala ye surprise en plein tournage et voilà artiste aza en communion na ba fanatique na ye artiste fala kisa ba fanatique na ye nzela trois chemins soko tali mama Belvi Kandi babiso te parce que babiso toza bato ya TV naza famille bota mais naza mingi na TV mais bandeko na biso basi mibali ba papa ba mama bana o babibenga ba famille bota bokomona bazaka na lignée ya Belvi Kandi bazaka brutalité bazaka mangala mabete bazaka trop doux donc ezali lignée oyo pe balingaka trop losambo parmi ba fans ya Belvi Kandi ebele nga na ba pasteur ebele baza ba pasteur ba évangéliste ba prophète baza ba famille bota parce que ba poni ka ya mutu oyo atia misu na ye likolo epa ya mutu akela ye yango moni meme na ebembe mutu akufi matanga na ye elandaka ndenge azalaka na bomoi Belvi Kandi bafani na ye lelo bazali ba modèle na ye donc balandi ye attitude na ye azaka ndenge nini botia biso te biso batutoyaka na TV nzoto eza botau nakovanda mpe boye namoni mutu moko afingi Belvi Kandi elingi koloba teke nakomi brutal elingi koloba teke naza na mkra mutu masumu je vais défendre mon artiste je vais défendre notre patrimoine je vais défendre héritage Nabiso. Recherche Nabiso le binongata Davina Apua, la femme du moment, la patronne. Bazo na kimia soko mokete. Davina bazo pesa bango kimia soko mokete. Voilà. Donc soko tali ba fan ya Belvi Kandi bazali batoyo bazali na limenya bazali na kimia donc tangu famille bota tozaka bongo alors moyen à soutenir Belvi Kandi ya vrai parce que tangu oyo bino bozo tala ba film tangu oyo bino bozo partager surtout ko tala parce que tangu bozo tala ne mongo wana ezokota alors ba famille bota na so botala mama Belvi mbongo wana ekotaka wana akabolaka ngo na baninga akabolaka ngo na bayeba zangi akabolaka ngo na bayeba zokelela mutu azangile msusu elamba kolata ya kozipa na nzoto Belvi akuya wana apesi ye sourire Belvi Kandi mwana mususu biloko ya kelasi ezali te bakaye babike esiki basaki Belvi Kandi azali wana mpona koya koassiste même si apesa na baekole nyonso tute te tolobi awa tosali matalanga te akopesa baekole soto eza na république démocratique du Congo te asungi na moyen oyo famille bota bazotali na filme na moyen oyo aza nango asangisi ake kosunga bana bitike ake kosunga bamama na biso bakufela mibali et puis na bakoli o bakola mama papa bakoli bazali délaissé mais bazali tout le temps wana ya kotambolaka wana ya kosoutenir bato wana pourquoi pas nzambe ya lola pambola ye et pourquoi pas biso famille bota tokende kotala bafilme ya mutu oyo soki azwi mbongo akendaka nango na vatavata te akendaka nango na shetemba te akendaka nango na mompono te asungaka nango bato. Alors famille bota azali mutu ya kosoutenir makasi azali mutu ya kosoutenir makasi parce que mbongo na yo ntango ozotala filme yango wana nde ezosunga bana bitike chaque mois chaque année nzambe alola pambola mutu nyonso atalaka bafilme ya Belvi
nzamba lola protéger bato nyonso batalaka film ya Belleville. Ah na bi famille bota te mais yo muto ozotala nga ozotala ba film ya Belleville nzamba lola pambola yo. Parce que vie na yo wana yango wana ezosalaki Belleville kaka te milimo ebele ebika. Kanisa mutu avandaki peut-être un mois azaki le lamba manonga kolata te, azaki le msuna eloko akolia te, azaki le msuna mai oyo akomela te, mais Belleville kandi ayekopesa sourire na bela en production batelemi. Alors bandeko nanga ba famille bota na bandeko na biso pe mususu oyo bolingaka cinéma Congo, c'est que mutu akosoutenir ezali Belleville kandi totia maboko même quand na motala ka film te yo mutu olobi ke nga nazaka na posa na sunga bato nga na kola na pasi ngai vraiment ndenge naza awa nakokaka komona mutu azomona pasi te Belleville aza wana contacter ye bakoincite te kotanga kombo na yo parce que oui loboko epesi loboko eyeba te nzamba lola ayebi ke osungi yango nazoyebisa famille kota bandeko na biso to soutenir Belleville kandi soki biso tozotala bafilme tozobikisa milimo ya bato ebele soki tolongwe na bandeko oyo bana bitike tolongwe na bana oyo bandeko na biso bamama bakoli bapapa bakoli toyesiko na biso moko na media bandeko nyonso to bayaka kotourne pa ya Belleville kandi baza na bafamille na bango baza baresponsable famille boto siko ovandi partout ozotala filme ntango otalaka filme yango moni nalobi ke bobikisaka milimo ebele ya bana bitike ya bamama bakufeli mibali bapapa bakufeli mpe basi bapapa mpe basi banuni bapapa na Belleville okendaka na bahomme de VA na baorphelinat y compris na artiste comédien oyo le msusu pe peut-être nzoto ezalaki ye bien te azwi mbongo wana lokola tournaka filme ya mama Belleville oyo lobi Serge na biso Davina apwa bato basiliki awa abi ngai soki na tourne 1, 2, 3 films obe 2 films 2 films moko nazaka déjà na problème te ya provision na ndako na ngai peut-être comédien moko to comédien moko tournaki mais nzoto oyo toza na pays oyo toyebi eningani akozwala msumu wana akenda ngo na hôpital nzamba lola pambola bato nyonso kotala bafilme ya Belleville kandi yango moni na yebisi bino c'est qu'il faut soutenir Belleville totalaka filme koyebisanga te papa kulutu nataki premier épisode deuxième épisode natali te tala vina wana toza na posa nango mpo esunga milimo ya bato ebele azosunga bacomédien oyo bango bazosunga ye à travers mosala na bango ye azosunga na bamoyen oyo bino botala bafilme mpo frais de régie oyo lelo bakoma kotongela yango Belleville kandi mpo ntongo mpo basalele nango mabe to mpo ndenge na langage de la rio bango bakomi koloba apesaka bango bongo mpo bato balingaka ka ye bazalaka na ye non ezali considération musala oyo art ezali travail d'esprit mutu azoraisonne na créer nini naloba mpo bato bazala content na nga donc il faut bazomérite oyo mama Belleville kandi azopesa bango tolongwe na bato ya théâtre bandeko na biso bajwaka epai ya Belleville kandi oyo bayaka nyonso tokei sikoyo na biso bato oyo le misusu ke tozalaka mutu eboyabeli asengi aide soki ekomi na mato ya mama Belleville aza nango aezitaka te sans compter toloba le misusu topesa batémoignage awa te asalaka nini ayaka kosoutenir motu wana bino bokanisi mbongo wana azwaka ngo wapi bino bokanisi mbongo wana azwaka ngo wapi kasi azwaka ngo kana bachaîne oyo adie baentreprise ne mibale oti ntango bino bootala nde bozopesa force wana comédien Belleville kandi ndenge kotala te kasi Belleville mpe azalaki na mbongo te bandeko mosusu mpe basala
Vraiment, Mouninga pena Koufi boye, Mouninga pena Beli boye. Bande comme ça, c'est pas souma. Tolobi te que tolobi Belvi atika ko souma. Non. Mais au moment où ce qui Belvi a précisé, c'est que ça n'a monté, asie pas ça osanga. Il n'y a pas au senga, et au senga il y a beaucoup de soutien. Il ne faut pas soutenir rien. Donc, cela veut dire, Babiso Babiso Sope, Nazape Moutou, Nako Kere la paix. Même si maman Tara n'a pas quitté, Nasenga Moutou, nous sommes là pour finir. Yonde Konanga. Tangwa Sunginga. Ezali mbongo na kena ngo barte, ezali mbongo na kena ngo momponote, mais na laisse les sous libota, na sonda quand même ta provision, mais nzamba lo ne fa pas mbola belle vie, nzamba lo ne fa pas mbola famille libota. Ba de kono so bazali kota ba film. Donc, famille libota to soutenir belle vie, to tala ba film. Premier épisode il y a couple croisé eza na 92 cas. 92 cas cela veut dire 92 000 vies. Deuxième épisode il y a couple croisé et ça na 64 cas famille Libota total à filmer na lobaki boye opération 100 cas opération 100 cas comment premier épisode rosa na 92 cas deuxième épisode et ça na 62 cas famille Libota photo téléma famille Libota photo téléma troisième épisode 53 cas famille Libota consommons belle vie s'il vous plaît. Consommons belle vie. Quatrième épisode, 46 cas. 46 cas. Famille Boto, vous savez il faut total la film. Il faut total la film. Cinquième épisode, on a qui lobby, na 16h30, et ça un jour. Et ça a 35 000 vies, 35 cas. Donc cela veut dire 35 cas. Dans ici, un jour. Mais le nombre de vies dans le premier épisode, dans le cinquième épisode, et le nombre de vies il y a belle vie candidate. Et le nombre de vies il y a belle vie candidate. Famille Libota, token de consommer film. Je crois bien, on a un bino bino bota la film voilà, tout le monde peut faire un biso à Kissi Delta, légende vivante. Il y a cinéma africain à reconnaître talent ya Davina Apwa. Au moment où Babakou na ba commentaire, au moment où moi soyo munokona miso beba yepo na chibau atrishaka mobali batangu saka bandal mobimba azo finga azo kene ko critiquer Davina Apwa au moment où a Kissi Delta mutu asala basta na film to na série ya ma famille à reconnaître ma valeur, to ma talent oyo Davina Apwa na ou. Tant on a vu une émission awa et d'ailleurs tu sais la émission moko à chaque fois ba film na biso o mama Belvia salaka to ya ko kolobelaka talent ya moko na moko. Tant de jeunes na film ya Belvi Kandi savoir faire na yeto bando salango ezali eloko to so bulango déjà na jemima ibele parce que to sais la bino grand plateau il y a analyse to bando kolobela Belvi Kandi et puis ainsi que na bato bazo accompagner na série to film azo sala to la sabatala na bango alors ser na biso akisi Delta alaxi lelo ke Davina zana tala Davina lobine kana obimisa ba audio maman na bino soki ba vidéo maman na bino kuna attention bato bazo kokate maman international sila masala promotion sila tika osona na Davina za mwasi ya munele oui Davina za mwasi libala oui yo boma libala okoma mompono ya internet donc tika pena azapena mwana muke yo za mukolo makasi maman international en tout cas makamona ngolo ba lobango pene belé. Donc, je crois bien que la capture de la Nenge Akisi Delta à la Kisi, la valeur au Davina Apwa a découvert talent naé. A découvert talent naé à travers ma film et Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Alors, bandeko oyo ba ko jouer na Bellard production to na Belvi TV. Bandeko na biso boye bango ke ba soutenir pe Belvi. Alors, ceux qui battent oyo bazo ya bazo finga mutu lokola Davina,
baza na besoin Davina tika ko jouer au moins na mito so Davina lobika ake na ko jouer le super belle vite na tiki na maswa théâtre ba finga li souté de fait que Davina zo jouer pas belle vie il faut que baba cook o bazala batu mabe na Bible oyo aussi la zo apesa comme ba fan baba cook ça ko consulter Bible lelo tala makamwa memela biso na cinéma Congo ba fan mo boye ba yaka ko finga baninga pour rien gratuitement donc eza pasi vraiment Davina apwa ata bo sala bongo ekoko isaete nazo baka pona Davina lelo tenga na za jale lo Davina te même Gesho Ingange même Omar Kabongo même décor Ilonga même tout bandeko na biso ba mama top sœur na biso ba sœur na biso o bazé belé ba yaka ko jouer pas belle vie kandi au moment à tout moment ba finga kabango au moment à tout moment ba finga kabango ba étoile ba sœur na biso ba leandaya bo mona ndenge ba finga e a wana ezali particularité ya babakuku pa ya bakuku injire ezaka awa na mbebo donc eza pasi botika mwana sala musani azabe na mwana pasila Davina bena za mwana tabu boya ka babenga sila mama aza mwana tabu benga ke mam sonene ngolo ba mama donc aza mama ya ba Luna aza mama ya ba Davina aza mama ya bane belo lelo so benga na bango ba collègue oui bo sala musala moko mais aza ba masa na yete donc botika être tranquille merci beaucoup na bino tout bolandaki biso na Active Final Télévision merci beaucoup na famille bota boza de partout na monde entier Clarisse Plasma Pitbull de Belleville Candy na peso ba mbote belé j'ai mis le gros bébé de la presse Dipiné Bianca Zanga Pamela Matondo ba mbote belé Mundiriba Yamsi Yambe Tadinga Lapa de Mère Nyangi Mukusa Talo donc biso tout ça la promotion ba jalelo attaché de presse ba mikala tout ça la promotion belle vie to tombo la belle vie parce que nous c'est belle vie ou rien allez to continuer toujours à s'abonner na chaîne na biso Active Final Télévision yaye moko osatora nzambe m motona nzambe m donc ba mbote na ebele sikozali ba mbote ebele na batu tout bolandi ngai tokutai na bino moko na lobi na yebi bien ki tozozela épisode oezoya parce que Mama Belle Vie rediffusion na YouTube ezalaka te ba fan na ye bozalaka toujours na fier na lolendo na ye parce que azosela bino mosala allez bye bye